Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo yo internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moyindo na nzoto ya moyindo pouta mwantango moyindo azeko tambola na kozanga conscience yango moyindo alei na fulu yango moyindo alati na basuva toma ya tombola na mokuse moyindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talanti na nesongi ya nzila fumukusu kiambu nzala mpanda na ngola bayei bongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo bolamuka tokoliki ya tomeseni koloba biso liboso na bino ezebe koluka kozongisa conscience ya bato tosololaki na bino manaka ya mbale uti koleka tolobelaki bongo bizaleli eze kokoba te to eze kokoka te kolakisa monene ya mfumu kimbango tolobelaki ba terrain zélotique ba terrain ya zélo et betaka championnat ya Ligue 1 te betaka Champions League te betaka Coupe d'Afrique te Europe te Coupe du Monde te tolakisaki bizaleli yonso eze kozongisa mosala ya mfumu kimbangu sima nde tobengaki to tokalifiaki yango ba terrain zélotique Fumu kimbangu lisiko ya baindo Fumu kimbangu bayaki mpo ya bosomi ya baindo Fumu kimbangu mibutu kumisato na boloko 30 ans de prison. Est-ce que Fumu kimbangu asalaka 30 ans de prison po baindo bakoba kobikola bango? Est-ce que Fumu kimbangu asalaka 30 ans na boloko po babimisaka bato ba sete na nzoto? Est-ce que Fumu kimbangu asalaka 30 ans de prison po bato ba s'autoproclamer ba roi ba kwatulendo ba titre yonso toze koyoka? Est-ce que Fumu kimbangu akendaka kosala 30 ans na boloko po tokoba kote ya Yesu na Biblia na ba masanga? Il a interprété la Bible de sa façon. Il s'est érigé en rédacteur et sauveur de la race noire. Yango esilikisaki mondele. Po Fumu kimbangu amitiaki sauveur de la race noire. Yango akei kosala 30 ans de prison. Azalaki condamné à mort. Soki alaki azala na nguya te balingaki ba pendre ye. Lokola Fumu kimbangu bakoboma ye te na moto ya mosuni. Ba tentative yonso basalaki esimbaki te. Batina tono basude babwaki ne bale. Ba yeyi bazongi bakuti Fumu kimbangu azeko teya. Bati Fumu kimbangu ba poison na bilei ba beti sete na katikati ya motu Fumu kimbangu azeko koba ko vivre. Te kendeki ko sala 30 ans na prison et alaki te na volonté ya loposo pembe te. Soko loposo pembe aki a mesure ya koboma Fumu kimbangu akokaki koboma ye kaka après le 3 octobre tango basili ko condamner bango injustement. Et d'abord boyebi ke train de rayaka train ezaki ko ya na ba poto po ba pendre Fumu kimbangu et derayaka. Bato bayebi place sénégalais bayebi esika train wana derayaka. Fumu kimbangu akei kosala 30 ans na boloko mpo ya bosomi ya baindo. Bonsomi yango nini yango toze koloba na bahomme spirituel, na bahomme de science, na bahomme politique bien sûr. Bolongwa na ino na ba terrain zélotique, bolongwa na ino na makanisi éphémère ba raisonnement terre à terre. En 1921, message en Fumu kimbangu, le 6 avril, babandi mosala, tango tokomi le 10 septembre batiki bilaka, prophétie programme,
ndenge bamboka ya baindo ekotambolela, ndenge loposo moindo akotambolela, pe ndenge Kongo na biso ekotambolela. Tolandaki nesongi ya nzila na masolo ya banoko na batata basi, to profite kopesa batata basi yonso mbote po nini te banoko baye badwi bongo mokumba ya kokenda kempa ya nkoko ya suka mboka po ya koluka bongo bolamu ya mabota ya bana ya bato. Nesongi ya nzila balobi baye banso bazalaki na baoyo badwaki bénédiction soko toko defan kota ya bapaya epai ya mfumu Kimbangu, me bakei komisala bango baroi. Mfumu Kimbangu nde asalaki alliance na tata akeli likolo na se. Bango nde batutaka tolo mono singenda. Bango nde babetaka tolo biso tokokenda kobunda etumba. Bango nde laka ya yaki mpa vita na 1706 le 2 juillet tango baze kotia nkoni. Yaki mpa vita lobi mwana oyo boze kotumbanga na ye na mokongo. Ye wana kodzonga po ya kombangola, po ya korevele, po ya kobimisa na pole maiboluki kobomba lelo. Mbangudi ya mfika ya nswekama. Wana mfumu Kimbangu. Bango nde basali alliance na tata akeli likolo na se. Me bato yonso batikali batampadi. Bambuta mbumba, bambuta ntwala. Bango bayeisi kepa ya mfumu Kimbangu. Yango nesongi ya nzila batalisi. Esengelaki na bango bakenda po batombola mfumu Kimbangu. Ndesima bango batombwama. Me batomboli mfumu Kimbangu te bongo lelo bango. Batikali pe kaka ba disciple ya Yesu. Ba étouffer message mfumu Kimbangu asalelaka 30 ans na boloko. Bon somi ya baindo toza la peine nzambe na biso. Ba weli ko koma mikanda ya mike zekolobela beba tribi. Okoleka pa oyo na nzila Kongo na zena mokanda na ngai. Na te. Mfumu Kimbangu alakaki te mokanda ya tribi. Te mokanda ya eteni moko songolo ya ekolo. Te livre saint oyo ekolobela bozindo ya boindo. Bato bakomi. Histoire ya Mali ezena kati. Te Mali pa zena masolo. Mali pa zena na histoire na ye. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Te eze livre ya peuple noir. Bongo bayoyo bakenda na déportation. Bayoyo bakenda ki na esclavagisme. Ndenge bakataka, ndenge ba incendiaka bamboka. Bokomi nini na mikanda lelo. Soko bokomi histoire de la République démocratique à Congo. Pesi raison na 1885, conférence de Berlin. Ba livre sacré à Bangolais pebima, conférence de Berlin. Pour soko to zongi na boindo toko respecter ba frontière oyo loposo pemba tiite. Tala Mfumu Kimbangu après 30 ans na boloko. Mosala na bango et monanité étouffée. Étouffée. Et si kabana ya mosuni balaki bango wana bakeye kotia église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Mais liboso ya des rossi bazako tuna ba juge pona nini bolingi te baindo pe bazala na nzambe na bango. C'est que zalaki nzambe autre que oyo Bible ekumbeli bato. Pour Mfumu Kimbangu de sa naissance avant le 6 avril baluka yete bakanga yete ayei Kinshasa asali na Wileri du Congo belge baluka yete bainquieta yete sima kaka yako sekwisa nengwa kiatondo wana bauti kokutana na mokumbi ya bosembo wana makambo mabongwani. Mfumu Kimbangu akomi babo malelo lobi mosika 100 ans après. 100 ans après, bosomi oyo Mfumu Kimbangu balukaki. Est-ce que homme politique congolais, homme politique africain, azen somi? Point d'interrogation. Homme de science, ya moindo, azen somi? Homme religieux, azen somi? Biso tokoli ki atokopesa bi anote. Mon côté parmi bato yo misato
basé somi. Nzokande na pouvoir politique, na pouvoir scientifique, na pouvoir spirituel to religieux. Yango bizaleli misato oyo Fumu Kimbangu bayaka nango incarné na bana na yeba sato. Elembo ya bokonzi misato bazalaki nango na kati eze représenté na bana misato. C'est pas pour rien mondele tango kangi Fumu Kimbangu babomi lion mbango baluki ba chérir bana ya lio ba memi ba papa di angenda na colonie scolaire na boma ezalaki juste pour na lavage à cerveau. Bon Kimbangu afandelaki mibutu misato na boloko mpo homme politique a subir les sous colonisation te. Est-ce que ça l'aimait? Lelo toze awa 29 octobre toze ko kanisa ya Mvitankanga oyo catholique adwaka motuya ya Mvitankanga na etumba ya mbwila ba utiliser nemulaza oyo tchaki ya Mvitankanga mbeli na panzi bakati motu lokwa na tango wana na etumba ruaza ki ko telema liboso lokwa guerrier tango si adui mbeli lokwa ba utiliser ki traître na camp na ye ya Mvitankanga kokoya bakati motu ba memi na Luanda na temple na bango ba catholique Nazareth yambo mela communion bwakeli motu wana soy o meli communion. Fumu Kimbangu basalaki mibutu misato na boloko poma ye wana masila mais que lelo ba dirigeant ya Félix ba dirigeant ba indo bazé libre tokoliki ate tango bakani Kadhafi babomi Kadhafi tango bakani Kadhafi babomi Kadhafi po salaki nini te États-Unis d'Afrique babundaki po union africaine ezala vraiment et réellement union pour les loto yebi na union africaine na manaka yeto sala toloba yango ba développer kanini na union africaine même ba sujet ba débataka kuna eze ba sujet et outi na union européenne eze mawa ba konzi ya Félix ba fandi tango bazé ko tala na oya zé ko tala o kuna bomba ka rebelle moko ataka kangai oyo kuna donc RDC soto ba dirigeant a supposé ba keina na masolo yango ya union tango tozé ko ba union bosangani ya Felika union fait la force bango ba yilo potonde balobi ndenge wa mais pas na biso c'est contraire bato bazé ya bosangani donc soko ba dirigeant na biso ba kei ba fandi na réunion moko quelque part dirigeant ya République démocratique ya Congo azeko tala dirigeant soko ya Uganda ayebi que ebimaka bato moko kuna bayaka ko violer bayaka ko assassiner bayaka ko piller atali mopanzi ya Rwanda tito fandi boye tozeko solola état homme politique mais na mboka ya ndeko na ngai yoyo bato babimaka bayaka ko piller bayaka ko violer. Est-ce que tokoki ko beta lisolo ya union ntina Fumu Kimbangu asalelaka mibutu misato na boloko et monanité telelo bazé ko utiliser ba proche pour ba joua ba dirigeant en place et outi na Mvitankanga 1665 et outi na Mvitankanga nani aboma Thomas Sankara Blaise Compaoré Ami d'AfFrance basali armée ensemble basali révolution ensemble lobi eleki kuna ezalaki le 27 octobre 50 ans outa président fait maréchal Mobutu asalaka politique ya retour à l'authenticité ba prénom elongwa ko revaloriser culture na biso bato bazala na identité na bango cravate veste ko ala lisu te po yaki tenue coloniale ba biloko ebele belé elaki mais est-ce que réellement bato balaki njonga njinga ya fait maréchal Mobutu ba capta qui son de cloche to ba monaki yango eloko moko eze ko engager ye moko
Mobutu motaluki ngambo na ye te. Président Mobutu akei kokutana na Mao Tse-tung. Nde sika ayebi Chine et zwaki elon par rapport ya révolution culturelle oyo Mao Tse-tung engagaka. Nde tango ayeyi na politique ya retour à l'authenticité. Kaka na penewana na ba collaborateur bato balinga lopoto baluki ba corriger président Mobutu. Balobi te, tu ne pouvais pas dire retour. Tu devais au moins dire recours. Talandenge bomi mission. Bomi mission. Basé comme on a ndenge président Mobutu alobeli makambo ya retour à l'authenticité, on dira comme il reculait. On dira comme il écarté. Mais il y a qui pas vite. Alobela ki banani baindo. Il y a qui pas vite alobeli baindo. Atei baindo. Mais mokolo basé ko ti ankoni. Banani bakei ko buka ankoni baindo. Balingi bati ya moto. Il y a qui pas vite ebisi baindo botika loposo pemba ti ya moto. Bino bosala yango te. Te. Baindo kutu balingi bala kisake bazé bon élève et pas ya loposo pembe. Bati moto nankoni. Elenge mwasi ya mibutuku mibale na mibale adziki. Eko kenda te wapi tango bokasi moko ebotami ezanga kapui. Tango bokasi telemi ezanga kapui. 100 ans après, message ya Mfumu Kimbangu ekomi na eteni nini. Tokamwi tolandaka nesongi nzila bato bazalaki na période ya retour à l'authenticité. Bango wana lelo bazena ba prénom. Papa na biso Léon Kengo. Te okozala Léon te. Justement c'est parce que ba monaki révolution oyo maréchal Mobutu asalaki et alaki ya ye eze ko engager ye. To kebela lelo tango message ya lobiko ya bato yei tango tolobaka nesongi nzila Mfumukusu kia muzala mpanda na ngola mokobi bongo misala ya 1921. Mais misala ya 1921 po nini lelo fo mokobi aya po esila kite. Po esila kite yango pe Mfumu Kimbangu atikaka bilaka tango bazali ko kenda na bango. Balakisi mosapi na madimba wana elaka po mosala esengela ki ekoba. Mais to komi na eleko ya nesongi nzila lelo. Est-ce que to sangisi bokasi po likambo ya Mfumu Kimbangu ekokisama to moto na motaze ko bende teni na ye. Principe de base loposo pembe akela diviser pour mieux régner. Yenda divisaka baindo po ye amonana. Yango wana ezaina masanga soi-disant de sommeil oyo loposo pemba kumba yango ekoti na bangunza yango ekoti na ba masanga ya molimo. Nga so na zeko la ndetando de foi et ça la ganga mawa na zeko mona mobali moko bali fruit ya bato balandi émission ya nesongi nzila mwa mingi loko témoin ndoto a moto akate alotaki ndoto na ye a supposé akomi chef spirituel. Même moto ya yambo oyo yako critiquer moto ya yambo oyo yako talisa mandoki nesongi nzila Mfumukusu kia muzala mpanda na ngola yango tolobaki bandeko wana zeba terrain zélotique wana zeba terrain ya zélotique la bana mike ba beta ba poto mike to pesa bokasi na likambo ya Mfumu Kimbangu. 100 ans après biso na bino to fandi le 6 avril to monaki chef de l'état à instruire na président il y a 2 chambres, chambre haute na chambre basse ya parlement ayebisi bango mokolo ya lelo désormais kotikala mokolo férié journée férié chômé payé te mais tozo kenda pe na inane te tozo kenda na inane
nano na monite nalandaka bandeko bangunza balekaka na betando nano na monite bato ba rappeler nano na monite te moto akozwa 45 minutes na média religion africaine fumukusu mais totala na ino mosala totala na ino mosala lelo ngai naka tellement curieux so naze kotala na mituka naze komona elilingi ya fumuki mbango esika na lobaka matondo na tatake lilikolo na seboko bakobatela pe kopesa nesongi nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola bomo imolai. C'est-à-dire touti na payo yo kombo ya fumuki mbango yalaki ya macholi et yalaki minimisé, sous-estimé et yaki na moins de valeur. Lelo na ba pasteur na kaka bato ba benga nde kondombele allo landa pasteur moko boya za kondima impressionnaka ngai te. Nesonga nzila kala toze na ino na RTKM na ba radio toze na ba canal Futur toze na ba canal kini na ba émission Zoom baze koloba yango fumuki mbango ba kwa la référence babundi etumba bape baze kokoba kobunda soko bandeko boko bakisa mapo makabo ekeseni boya kokota na etumba na esika bokanisa kobenda soi-disant bandimi ndenge tokomona balabala moko 4 ou 5 églises et pozwa ba client ko utiliser lokuta yango bokomi ko kanga batata basi bandoki yango boze ko kanga ba mama lopango bandoki ba locataire bandoki ndenge ba bareze ko bakema ndenge ba église ze ko bakema moto na moto ze ko tala intérêt égoïste 27 octobre Mobutu asalaka révolution mais na landi etando na moni pe bangunza ba défilé même notre pays mboka te ba se référer na yango te ingeta boko se référer na yango te po makambo mosusu esengi molakisi nzila lakisa bino nzila boyimi na bino to ke mouvement eloko wana Mobutu initiaki et ali lié na ba principe spirituel 71 2021 zeko sala cinquantenaire to 50 ans mais 1921 71 50 ans lisusu nzoka nsiku to nesonga nzila batangisi biso na 430 ans ya boumbu oyo biso esengela kito futa ekabwanaki na katikati 215 ans yaki mpa vita bayei po ba relier singa spirituel po tracer bunga te 215 ans lisusu tokoi na 1921 fumuki mbangu batelemi centenaire ya fumuki mbangu bakaboli yango lisusu elembo ezala 50 ans 71 elembo monani retour à l'authenticité to valoriser culture na biso te batrike Mobutu te tokota rite zairwa lokole na mbonda ebeta babakisi mwa maloba na kati ya église catholique na bino pe bankoko wa biso bino ba ebosalelaka nzambe na motema esika bakosani babeleli bakanja babienere bakamba kotisi bakombo ya lokuta po batrike mosala ya Mobutu basali effort ti président Mobutu akeko kufa na prima curia ba utiliser ba canon na salaka interview moko na papa na biso kia mwanga na mateta Vercus auteur ya nzembo ayo na komitunaka soko na zeko beta nkota yoko na bandeko bazene Tony ya Rogi tokenda na ino kolanda interview wana ya papa Vercus kia mwanga na mateta pona mayekaka ya etumba oyo bongo tokozonga wana ndako ya mosala mpo ya kopusa manaka papa ke mongana mateta lelo to moni bino ko yakosangana awa na bandeko lisanga fufa ko banda 72 nzembo boyembaka oyo kumbelaka bino ba problème kasi lelo boye esika oyo nzembo yango epesamela lokumu utamwa kala ba impression sentiment na bino sapenzani sentiment na biso za makasi parce que ndenge azo matisa ngo asali encore lelo te
les azos les galères ming dans la télévision, ça vous le pas. Moi je pense que mon thème en habitude est au CP là. Les azos c'est un ensemble. Abax la ngama comme susu pour na sala susu nze mon susu pour injustice mo tili loyo izeli kaka. Oyoka bazo ça na compagnie moko mutu mwini na mundele salaire mundele ça toujours ka likolo mutu mwini na kana se. Donc moi je pense que le loco tout ça les lots tout y est parce que nous sommes sûrs qu'il y a des gens qui ont cassé pour la position de bongo soko liloba moko ya koloba na génération lokola bozena na bomo itango esengi na bino koloba yango pona bayeba kolanda biso lelo bilenge baze koya bakuti pe injustice mo ndenge bolo soko bozana eloko moko ya koloba na bango na bakonzi ya leta ekozala penza et surtout eloko moko elekaki l'air na saki nzembo wana mokonzi na biso asalaki erreur apesi ordre que à chaque fois journal télévisé journal parler il faut nzembo neleka. Il a fallu la réunion au Sala. Allez, j'ai que non, il était question que les ala atoyer mais toujours c'est la population jeune surtout que pour ce monde et ça a valeur. Pour tout le monde ça a valeur. Tout le monde mais surtout qu'avec le temps, au moins un changement qui est au Salama. Pour ce monde ça a caractérisé. Matondo bandeko balandi wana bauti kolanda papa na biso Vercus kia mwanga na mateta ayo na komitunaka loposo moinde uta wapi mituna wane la kisaki éveil eleko tokomaki yango ke kobotisa filme ya bakanja kisi ya moindo bango bandimaka te bikeko ya baindo bondoki nkisi ya baindo soloka me bango bayaki na beglise na bango etondi bikeko yango ya mindele banjelu yonso mindele soki satana bati foto moto moindo paradiso mindele lifelo nde baindo basantu yonso mindele te bato bakokai kotuna te bolandi papa Vercus kia mwanga na mateta catholique malmena ye basalela ye te na messe noire po atika mokili mokolo bakei kokutana na cardinal malula azali kokamwa pe ayebisi papa Vercus osalaki accident place boye papa Vercus alobi me elekinga moto tango nasala ba accident wana ezala médiatisé te mais ndenge nini moto ya koki koyeba ke nasalaka accident mokolo boye pe na heure boye na place boye ingeta po ezalaki mokolo atika mokili po asimbaki esika basimbaka te yango bomoni président Mobutu na message ya retour à l'authenticité alobi mais moindo moko atelemaki fumuki mbangu na bakongo na bazaire wana te mindele balingi kondima te mpo ya mindele te bango kaka nde bakutanaka na nzambe bango nde bayebi masolo ya nzambe bandeko ya regi lokwa tozali kobeta deja kota yoko na bino tokenda na ino tozwa element ya président Mobutu bongo tozonga na ndako ya mosala akokamata ekeko na zamba soko ate koboma nyama oyo avandi na ndako na ye asali mwa ndako ye so mpe atie ekeko akosambela ekeko te akotala ekeko oyo à travers ekeko azali kokanisa nani nzambe pamba te lokola bolobi na français tozali peuple déiste okondimaka nzambe ekeko ezali nini ekeko ezali eloko elembo
ekeko ezalaki mpona bakoko na biso elembo baye basali na yango nini nyonso batumbi balobi oyo fétiche féticheur fétiche ale longola amene bamama batata bandeko tozali awa bakrist balobi te tozali kosambela bike mais soki okoti na ndako nzambe na baoyo bayaki kocivilize biso okokutabele bikeko na kati balobi oyo saint joseph oyo saint andré bikeko na bango ezali malamu mpo euti na poto oyo ya biso mabe na ndako nzambe tokomi bakatholike tondimi toke kosambela okokuta kuna bele bikeko yango ezali valable mpo euti na poto oyo ya biso ezali malamu mpe pamba te ezali banzete ezali nini ezali makambo ya aliénation mortale nzambe azali nzambe mais moto na moto azali na ndenge na ye ya kosambela nzambe citoyen yango boyokaki ngai nazali kokanga kotomboka na yango balobi o conflit avec l'église conflit avec l'église quel est vrai nani ya kokenda kobimisa baconflit avec l'église non ozali peuple libre tokodécide souverainement et si tomoni na yango clarté soko tomoni clarté c'est notre droit c'est notre devoir de le dire de le proclamer tout haut eyei koloba tomoni clarté tokoloba obele pelele tala na ino bamama batata bande na 1921 na bazaïr oyokaki makambo nini malekaki oyo bandeko babengaka bango bazali na kati na zaïr bazali kosambela nzambe ya kimbangu azali moto moyindo ndeko na biso na bino lokola tozali awa alobi boye namoni nzambe alobi na ngai boye asalaki na kimbangu nini bakangi ye condamné à mort alei na boloko mbula tuku misato par contre la classe bakolakisa biso nini tante maria abimelaki bana kuna na portugal na fatima abimelaki mwana mwasi kuna na lourdes na france na borin kuna na belgique là c'est normal soko nzambe abimeli moto mondele kuna akoyebisa biso tondima yango soko moto moyindo alobi ye mpe amoni nzambe balobi élimine kanga ye condamné à mort bamama batata bandeko makambo nazali koloba oyo ezali très grave ezalaki nini molili tozalaki na yango aliénation mentale nzambe akóma kobe na fatima na lourdes na borin na belgique moto moyindo awa na bazaïr alobi namoni nzambe bakangi ye na mwasi na moto te ayibi eloko na moto te abeti moto te obele kolobaki namoni nzambe alobi nabikisa bato ozali na maladi bokenda na mai nasukola yo obika anga moto oyo illumine moto moyindo akoki komona nzambe te apesa kufa na lubumbashi après 30 ans de prison amona mwasi te français cheveux crépus c'est ça le monde kondele oyo na ye elali yo moyindo poso moyindo ye poso pembe oka na ye europe oka na yo afrique tokoki te oyimite bango to bango bayimite biso koliaka kwanga bango mapa c'est normal aye na afrique akolia kwanga alingi kwanga te vous retraité okoki te kobebisa bambongo ezali bamama batata bandeko ezalaka liboso ndenge nini sokoke epai na moninga ya mondele apesi yo babistek baforme de terre banyama olei ye alobi lelo naza koya epai na yo obomi nzoto nyongo bebo eza na boucherie tuka nyama tuka basuna na alimentation baforme de terre oyo ya kolia yo olei oyo ya ye ndenge ya bakoko na yo ya koya epai na yo akolia oyo ya yo ndenge ya bakoko na yo c'est ça l'authenticité matondo bandeko balandi wana bouti kolanda élément donc bato bakotaki na mokili ya conscience ya komituna motuna yango mokili ya nesongi ya nzila lelo yango mokili ya nesongi ya nzila tango président de la république azali kotuna mituna oyo il faut ban vouloir na ye mais ndenge nini kaka bino boyaka na masolo makambo nyonso ya nzambe banda pe sukele pai na bino
nzambe bota na mwasi ya bato e banda kuna fisi niki ya nzambe epai na bino basemeki ya nzambe bakabe pa na bino banjelu bakabe pa na epai na biso. Donc soko christianisme ya wate na ba valise nde biso toze sans nzambe. Soko christianisme ya wate to ba religion importée ya wate nde toze sans nzambe. Donc to ba na biso nzambe te. Oh non, di charabia. Te nesongi nzila sika ba eli bato buanya yango torobi nesongi nzila buanya pe mayele zanga lipasa ba yeyi kaka be na mosala ya kozipola mayema bombama yango ba memi biso na avant na après te soko bino bokotalisa biso christianisme bonzambe importe lo kwa bonzambe eko sala te me biso toko kenda avant toko tuna ndenge nini sans bonzambe ngo baindo bakelaka baindo bazalaka supérieur baindo bazalaka na force mais avec bonzambe ngo baindo bakomi auxiliaire baindo bakomi observateur ya mokili baindo balei bisuka ya dendo au nom de Jésus baindo balati mikadi ya tombola oze komona un intellectuel a zeko pona mukadi ya tombola na ngambela gumbi mokongo mudinda moko bo ye mota oti yango na détergent, c'est-à-dire na mondela salela yango nzongo kuna asokoli mala monte kwa baka salite atina ballon ati parfum élite licencié bango benga benga bango na ba qualificatif na bango azeko pona mukadi ya tombola au nom ya Yesu. Bande ko balandi to bakabola ntaka biso sans tendance et sans parti prise. Soko bokoti ya tendance liboso boko kokate ko capter son ya eleko tokomi. Mokobi bongo misala ya 1921 basé sur place. Nesongi nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola. Yango boze ko mona basé ko tambola na etuluku ya banganga ngunza, etuluku ya bilandi, etuluku ya babundi. Dirigeant yonso oyo loposo pembe bakumisi marionnette dirigeant yonso oyo loposo pembe baze ko pesa ba point baze ko bwakela bambe baze ko sala beloge marionnette. Mais soko dirigeant moko bomoni ke loposo pembe ba telemelier c'est que aze ko défendre ba cause ya peuple na aze ko kamba. Mais bouti ko landa wa Laurent Gbagbo na plateau soko ya TV5 alobi yango ba français nde ba bombarda ndako na ye sima ya contentieux électoral te mokoni biso peto ko bombarder ndako ya na bango ba politicien tango baze ko landanga boye suki ya zolo etelemi bango babi me mwana mobali aze ko lukela biso makambo nini te ça doit cesser. Soko balingi mokonzi wana te à tout prix bako éliminer ye ndenge basepelaka na message ya Kimpavita te basali makasi ba utiliser ba indo pona trahison ya Kimpavita sili na koni ndenge basepelaka na message ya Vita Kanga te ko batela mabele ko luka bon somi ya baindo ba utiliser traître moko ya Vita Kanga akei ko suka na ko kata motu ndenge basepelaka na Muse Kabila te Muse Kabila assassiné na ndako na ya mosala ndenge basepelaka na Mbuta Lumumba te Mbuta Lumumba zanga tombe ba boma liwa ya somo ndenge basepela na Kwame Nkrumah te ndenge basepela na Thomas Sankara te soko kaka bango basepeli na moto te akoala te bangunza ba homme religieux bino moto bozena na bokasi ya kobatela homme politique po après homme politique a encadré homme de science. Est-ce que bozé komona 30 ans ya boloko ya Mfumuki Mbangu ezé kolobela bino nini 100 ans uta Mfumuki Mbangu atelemaka lelo ezé kolobela bino nini te bino kaka Mfumukusu bokenda pa ya Mfumukusu te tolobaki yango na manakeleki Fumukusu aleka na media bapia bango 5 minutes tolanda Mfumuki Mbangu nesongi nzila baleka na émission ya 15 minutes baindo tolanda Mfumuki Mbangu bakoma mukanda baindo tolanda Mfumuki Mbangu batelema na Mongo Congo baindo tolanda Mfumuki Mbangu to voyager to katisa bibale baindo message zebe moko bino tango bozwa ke espace
1 heure du temps na chaîne moko te okei kote ya lokuta fumukusu atangaka epai na ngai école esali soko 20 etangisa be élève moko mais élève yango 10 fois supérieur ke bino ozo kosala motema sopiso 20 ans yoka bekole na bino elali ba 60 ans ebimisa be élève moko curieusement élève yango moko ne songi nzila wana bowelaka atanga na bekole na bino yonso mais bino yonso wana bozepe na siku mia semono wanza te. Quelle confusion. Te atoliaka mboloko te atoliaka mboloko te ko wanga na te na miso bato ke mboloko akambango okoki ozala te adepte na esongi ya nzila mais ko wanga na te ke sango yo ya fumuki mbangu ya 1921 soko ezali na moto akomisi yango lelo esika akomisi yango nesongi ya nzila fumuku soki ya mozala mpanda na ngola. Président sortant, président honoraire Kabila Kabange. Alors, le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Yakimpavita Fumu Kimbangu Mbuta Lumumba. Est-ce que Njonga Njinga na ye? Te Pongi Netika kana 71. Pongi Net na 1921. Pongi Net na 1706. Pongi Netika kana na 1665. Ekokoba te wapi ndenge nini telelo neleko ya nesongi ya nzila bato bazala na mpongi nesongi ya nzila 2017 akomi mokanda akomeli mindele akomeli pape père spirituel na bango ya européen akomeli ba pays yonso ya makasi union européenne plus de 13 pays bazwa mikanda lettre ya Macron kenda lettre ouverte c'est-à-dire ba mbala yango te bazali ko kabola na ba métro na ba wapi partout ba kabola mokanda ne songi nzila koma oye ko beta bino avec des simples détails loposo pembe boya ko senga bolimbisi pe bo dédommager sokote boko betama bozila biso na mandoki te poto sala ka mandoki te o botekela ka biso ya ka so biloko ba pigeon bino nde boyebi mais botale loko ko beta bino boye Mokande kei elalaki mikoloboni ba profession se pesa mana mokili souvent ekokisamaka soko mopesi profession zongi mokila molimo mais nesonga nzila baze ko pesa bilaka kokokisama bango baze sur place bo dédier mboka oyo na Yesu te soko boko dédier mboka oyo na Yesu criminalité komata mpasi mikakatano boze komona to boze komona te ba contemporain ba yeba kozalaka na eleko ya likambo me ba kotia kakate na likambo ba contemporain 71 retour à l'authenticité ba valeur na biso bango pe bazaki komona ke mindele ba botolaka biso bikeko metango bakeli be église na bango ba tse bikeko ya mindele tango yo ata yongunzo te ya ka Yesu yo moko na likanisi no Yesu wana zalaka na po yebiene ke kwa mundele ata nzoto mike wana ya mundele Maria bote ya Maria neke kote lelo ofande oze kote ya bato nzambe yo moko nzambe wana osala ke deja mundele otia ke mandefu wa mulai bo eleki ya ndeko ndombele kita na se po ya nzambe fo mandefu ne tutaka na se afana na kiti mobo engala kabo eze ko ngala boy nzambe ngatimbaka nzete moko ya munene ba Abraham yonso ba kopia nzambango bango yonso mandefu mulai ba Noé bango yonso mindele aliénation telelo na 2021 toze kokoka te ko capter son ya Fumu Kimbangu toze kokoka te ko capter son même ya fait maréchal Mobutu yango président honoraire a souffraki nango azalaki na 15 personnes étaient akoka pe ko banana nga na moto te pourtant walobaki le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Est-ce que entourage ba pusanaki baluka na ino bayeba po nini mokonzi alobi phrase oyo soko toze n'importe quel peuple était toza descendant ya Yakimpavita qui était Yakimpavita toze descendant ya Fumu Kimbangu qui était Fumu Kimbangu balito na bango ezalaki nini balingaki ba comprendre pe balingaki ba kota na etumba mais observateur
oyo loposo pe yango élite intellectuelle boze na part à responsabilité ba homme religieux boze na part ya responsabilité pour message yei est-ce que bopesi yango appui te moto na kwena ye ngai ndenge bomonaka mupepe moko esalaka ememaka nkasa nga moto nasalisaka yango oyo kuna tango bookaka nzala nga moto napesaka bato nzala na mokili moto na moto batitre mais est-ce que bopusi 1921 est-ce que bolakisi ke moto moko le plus vieux prisonnier du monde le plus grand prophète que la terre n'ait jamais connu est-ce que bolakisi yango bato ke fumuki mbango asekwisa na bibembo ebandi kobeba eze kotangisa mai ya solo est-ce que botangisa bato ke na 1921 ba hôpitaux ekangaka mais lelo tongai toza na esengo tango nesongi nzila bakomi mikanda eke bino ta mosubo dutaki na 2017 po vision to inspiration yaki na bino te ingeta to kon vouloir bino te mais tango bomoni makambo nesongi nzila balakaka na 2017 ebandi kokokisama lelo na vuva mu télévision boze ko tala bato na mongo Kongo balobi loposo pembe abetama tiko tak ba betami mais na masanga na bino boni boze ko koba ko bimisa bato na ino ba bouchon te bolongo na terrain zélotique terrain zélo betaka championnat te terrain zélo ebetaka championnat te c'est du zélotique obimisa moto bouchon obimisa moto mokokoli alipa na nzo mais bozendenge to utimbanza ngungu lokola bakondanaka fumuki mbangu injustement le 3 octobre 100 ans après bango pe bazala condamné boyoki mopepe nzete zeko vuzama na Allemagne nzete zeko vuzama na France mopepe zeko mema mituka na parking mais que wana yonso ze sont des clochetés soko relama boze ba homme spirituel est-ce que boko comprendre te que mokobi bongo misala ya 1921 bazé na terrain te soko comprendre ki te ingeto zepe moto oze na raison ngande kondombele na lobi mokobi bongo misala ya 1921 bazé na terrain bande ko bangunza toko kota na je ya mondele te oyo lobi akangaki bato asuki ya pembe bandoki po ba transmettre te to batika mapamboli te na génération ya se lelo yebi lokola ye a consultaka ba homme spirituel na ye na ngambo na ye ayebi que bana bazé ko bota malelo bazé milimo ya kala oyo ba ye na ba valeur oyo ba ye ko sala vengeance te soko raté bango na vaccin de 0 à 5 ans aluki ko récupérer bango ba bwaka malibanda ba raté éducation boyebi na Égypte pe ba bomaka de 0 à po ba yebaki kalate mobiki si abana Israël a kobotama parmi bano bazé kobotama pona ko pesa bango retard pona ko étouffer message na bango boboma yango boze ko mona lelo tala mitambo bon melisa bana maite de 0 à 6 mois te ba affaiblir cerveau na bango et chance tosé na mokobi misala ya 1921 misala 1921 zalakini kozipola mai mabombama yango leo nesongi nzila bazé ko sala po nini bokopekisa mwana mela mai te nzoka bilei ya liboso ya moto na mokili ya mosunyeze mai ingeta bakopesa mwana libele te libele ya moto yango souvent bomona ka mwana soka zeko komela transpiraka nzoka soko nzoto chauffer température ekomi likolo ekosenga mai po ekitisa température et mai wana mwana melaka liboso yango ekotaka ekendaka kofongola oxygène etambwisa oxygène na nzoto pe ekei ko alimenter cerveau atikali na bakapacité mondele malinculé ati motambo kuna ba vaccin répété bana bazé ko koma inutile ati phénomène kindoki na l'église de sommeil ba mona kaka bondoki ba mona mwana tunaka mituna mingi ndoki mwana lobaka mingi ndoki mwana zena mayele ndoki epai na bango mwana deke ba monya ze mayele babandi ko orienter ye
bakolukele sika bakotia oyo yonso ekoki bayeba likabo nini mwana ayei nango homme grenouille babiloko ya sous-marin bakotia biloko ya basoda bakotia biloko ya médecine bakotela eloko nini mwana tushaka mingi eloko nini mwana sakanaka nango mingi po bayeba koorienter mwana te epai na biso bakomelisa eyei pe epai ya masanga ya bangunza bakotuta soko biloko nini bakotutela bana komelisa bana ndoki kobamba bana na miso molimo ya lokuta moto ya tutuki yisi bambi mai bokobi mosala ya colonisateur bokobi mosala ya kodestabiliser ya kodétruire Afrique 100 ans après ya Mfumu Kimbangu 2021 wengetisation ezali kokoba epai ya bangunza te topesi lokumu na mondele topesi lokumu na loposo pembe oyo alukaki aétouffe message ya 1921 tozonga tokanisa na ino soko baindo basimbaka message na 1921 ya bonsomi ya baindo sur tout le plan politique, sur le plan scientifique, sur le plan religieux. Est-ce que lelo tokoki kolia penza bisuka ya dendo? Est-ce que lelo ambassadeur américain oya zeawa soko Mike Amer akoki apesa ba ordre na ba dirigeant na biso? Te ebandi kala. Président Mobutu babengisa bango na réunion moko bazangisa kiti nanko. Président Mobutu faluka kiti ya kofandela baluka kiti tout le monde a moni que président Mobutu azangi kiti une façon ya ko humilier tango babomi Kadhafi ba déshabiller batiki bolumbu bakay ko tia ye na chambre forte bakata moteur babandaki nano na salle moko soko ya cinéma kufa bolumbu bato bazé ko ya ko sala ba selfie na motakala ya président Kadhafi Muammar Kadhafi oyo alongola ki na cerveau ya ba libyen que bazalaka na pays désertique mayeze ko chola sala ba canal ya ba fleuve artificiel banzete boti na Libye carburant na période wa pay na biso bazé ko sala betinya basali grève balukela bango bus bafinanaka lokwa ba Thomson netati wana na Libye ba étudiant basali grève bazé na mituka mais parking ezete ta la différence carburant pa na bango zali kotekama na 50 centimes moitié à $1 et lelo tango babomi Kadhafi en complicité ya bana mboka lelo Libye ezali lelo ba se rappeler que ba pays désertique lelo ba se rappeler que ba pays désertique soko esi babomi nde balobi bo regretter na sima balobi voici l'homme qu'il fallait voici l'homme qu'il fallait lelo ne songi la basé na terrain est-ce que tozé ko capter son homme politique message on a bino yi Mfumu Kimbangu asalaka 30 ans na boloko pona bonsomi na bino bobima na charte de l'impérialisme makanisi moko bato bakanga esika moko ba imposaka 30 ans na boloko ya Mfumu Kimbangu lelo rappelé par Nelson Nganzila po ba yebisa bino toboma ba frontière issue ya colonisation 1885 conférence de Berlin gâteau na bango soko bo respecter superficie ya République démocratique ya Congo belge adondui soko bo respecter superficie ya Angola ba portugais ba dondui bo respecter superficie ya Congo Brazza d'abord Congo Brazza de Brazza c'est un français de Brazza c'est un français Congo wana ya Brazza biso pato aki ya Congo ya Léopold II moko botango alembi ko mema kitunga na ya Congo a cédé yango na Belgique ba komeli biso ngo na histoire Léopold II céda le Congo donc son Congo à la Belgique na ba bibwele na banjinji ya Congo na bangungi to aka ya roi Léopold II
te tango toze koyoka Nesongi ya Nzila, tango toze koyoka banganga ngunza, tango toze koyoka religion africaine, nini toze ko tirer lokwa leçon. Tolobi bato bazalaka na 71 na politique à retour à l'authenticité. Est-ce que ba kaptaka son? Te, batikali observateur. Bazongeli cravate, bazongeli veste. Bazongeli veste. Bato bazalaki na fumu kimbangu na 1921. Bakei ko sala nini? Bakei ko kumisa lisusu fumu yisu. Bakei ko bina lisusu banzembo ya protestant. Bongo bayi bazalaki na musée Kabila. Basalaki nini? Bayi bazalaki na Mbuta Lumumba na 1960. Basalaki nini? Eko koba te wapi. Lelo tozena Nesongi ya Nzila fumukusu kia muzala mpanda. Position na yo. Position na yo. Emoni liso ekotoboloko liso te. Bolandaki biso lolenge elongo bani bo zongisi bongo matondo na tata Futila Mayunga bango nde bazalaki bongo kuna na sima ya matalatala mpo nini te bandeko yonso oyo batondaneli biso njonga njinga ya ndako ya mosala po nini te papa Kilandi Sekabuntoya bango balaki bongo lokwa bapesi toli na mosika ya manaka iye neteni ya réalisation ndeko Ngala Nzumbu Neuf Lumière biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu ezala na bino tokutani mbala ya sima na manaka isusu matondo mingi.